Ba mama ba tomboki. Ba mama ba ye mabe. Ekoinda. Botika nanda kute. Pour la première fois dans l'histoire, karaokeur avec les femmes comédiennes. Motoli boso banda kotala kitala talezali ozambe. Ba mama ba koti makamango tokomi ba musicienne. Bakake ezanga mbula ebeti na motema mwanga. Bozwa son. Boyoka penza keno mabezali. Eza très mystique. Venez vivre le Congo a des talents avec les femmes comédiennes, Atalaku comédienne, danseuse comédienne, chanteuse comédienne, Ballet zali, théâtre zali. Eza place à kobungate. Rejoignez-nous ce 3 avril 2022 au restaurant Sekele ya Maman à Gombe, juste à côté de la pharmacie du 30 juin. Boya, on ne s'entend bien mi mwasi yaka yako vivre bandeko na yo. Mokolo mosusu kana ekosila. Mena kozonga tosamba kasi lelo te nakati batu baoyiba. À travers ce karaoké organisé par Karine Pala Group, Botonda ebele boza décité. Artiste comédien ndeni ba olia lisango mukoma. Nyonso ezali. droit d'entrée 10 $ pour la femme, 30 $ pour le couple et pour le papa, appelez-nous à ce numéro. Plus 243 85 82 94 262 ou encore 0 99 99 16 112. Hey, eza sam. Bovanda boza vraiment bien détendu là bo seka bo grignoter au biso monto ko faire. Alors venez nombreux, venez vivre les talents des femmes comédiennes à travers Karaokeur, nos cœurs unis pour célébrer, pour élever nos voix. On vous attend. Baya ke bayibili papa ya wara. He baya ke bayibili papa ya wara. Ba wara batomboki, ba bandi kusambele.